Mes frères et sœurs, bo se poser ba question ata bino moko. Nga nazali kolobela réalité. Batu e déranger bino te ba vérité o nazali koloba. Soki na lobi bokoloba papa Matondo ya Mukongo pona nini ozoko bomba bandeko na yo ba Kongo ezali bien te. Il faut ko bomba ba mabe ya bandeko na bino ba Kongo te. Na ko bomba yango te po bandeko na biso wana bango moko pe ba faire souffrir qui fait rigola pendant 3 ans. Ba faire souffrir qui ndeko na bango fait rigola pendant 3 ans. Ba faire souffrir qui est faire rigola et ko récupérer mikolo yo. Faire rigola koma qui traumatisé mes frères et sœurs, a koma qui traumatisé. Soki Karine Mokonzi te mes frères et sœurs. Faire rigola linga eko zala nenga zali wana te, même ba fanatique ebele ya faire rigola. Donc ba bosani souffrance ya faire rigola na tamuro ya mukie. Nazali ko déplorer comportement ya bandeko na biso ba Congo nyonso tute ponga naza mu Congo. Mais naza na ba comportement ya banyangala kata wana te. Mama Yvette Matondo azali mu Congo, mais azali na comportement ya banyangala kata wana te. Ba Congo nyonso bazali ndenge wana te, mais ba groupe wana ya ba Congo o ngai papa Matondo nazali kolobela. Bazoko yokisa province ya ba Congo soni. Bazoko yokisa province ya ba Congo soni mes frères et sœurs. Il faut tolobela bango. Il faut tolobela bango. Mes frères et sœurs, soki makambo oyo ngai papa Matondo nazali koloba, nazali kokosa bo prouvenga. Tozali pe na ba chroniqueur ya basi na oya mibali ya mangala. Est-ce que ba se comportaka lokola bandeko na biso wana ba Congo? Ndenge ba se comportaka na ba réseaux sociaux. Bo pesanga répondre. Toza pe na ba luba. Ba chroniqueur ya ba luba ya basi na oya mibali. Est-ce que ba se comportaka lokola bandeko na biso wana ba Zoro Mabiala, ba Marie-Laure Mwaka, ba masolo ya Jonas? Bandeko na biso ya baluba ba chroniqueur na ba chroniqueuse bazalaka pe na kimotema mabe na bango, mais soki botali ba kimotema mabe na bango, donc ezalaka na ba mwa limite moko. Mais oyo ya bandeko na biso ya ba Congo wana edepasaka. Edepasaka mes frères et sœurs, edepasaka. Nazali koloba na tina na yebi. Botala ndenge babundisi Karine Mokonzi awa. Na banda kotangela bino bakombo po peut-être bino bozo comprendre te. Avana ya bandeko nango oyo botika na ona yebisa bino. Bozwi masolo ya Jonas Mukongo. Boke kozwa Marie-Laure Mwaka. Boke kozwa Zoro Mabiala. Bozwi Juvenal Kibala aza Mukongo. Mes frères et sœurs mutako sabino te bato abandundu na ba Congo. Bazakaka batu moko. Biso nyonso toza batu moko, mais par rapport ya ba langue to se comprenaka na ba langue. Biso nyonso toza Nzambe mutakela biso to wuti na origine commun. Bango nyonso tu balingeli Karine Mokonzi boule. Balingeli Karine Mokonzi boule. Bozela nona ya bandeko wana bon to développer masolo. Tozwi lisusu nani, tozwi Glody Diasuka. Ezali réseau mobimba ba créer mes frères et sœurs, ezali réseau. Bino ba fanatique ya Karine Mokonzi soki bozo kozwa yango. En fait, bino ba fanatique ya Karine Mokonzi soki bozali kozwa ba makambo oyo léger bozo komona yango kaka ekoleka Nzamba zali ya kosunga. Mes frères et sœurs bozali komikosama. Batu wana bazali mitema mabe, bazali bandoki. Bazoko luka mbongo donc na niveau moko ya kimutema mabe.
pas seulement que bazoko luka mbongo, bazoko linga vraiment ba détruire vie ya mwana mama Charlotte Chichombe. Il faut botelemela bango. Ngai papa Matondo na telemelaki bandeko wana. Tango babandaki kobundisa Karine Mokonzi liboso. Ba cofondateur ya émission tribunal balemba. Bato oyo baye kozwa relève ezali masolo ya Jonas. Na bandeko musuno kotanga bango te. Donc ba chaîne mususu mike ezali. Donc après ba masolo ya Jonas ba chaîne mususu ezali ekoya kozwa relève. Nazali ko avertir bino. Carrière ya Karine Mokonzi, masolo ya Karine Mokonzi na ba réseaux sociaux. Ekosila lelo te. Nous sommes conditionnés à défendre Karine Mokonzi jour au jour. Karine Mokonzi, elle n'a pas 35 ans d'âge. Âge azali na makila na nzoto. Donc ceux qui bozo okanisa ke bitumbo ekosila lelo ou da 5 ans bozali komi kosa, il faut qu'on se prépare à conséquence. Na yamba nanu ndeko bon to développer les sous masolo encore plus davantage. Voilà. Bozela. Ah, portable yango lisusu esala vraiment ba complication voilà. Yango. Na yamba ndeko nanga oyo. Voilà. Ah, ndeko tie lisusu occupé. Ah. Obengi 3 fois et comme nango lisusu occupé. Allô? Oui, allô? Oui, allô, ma sœur. Bonjour. Bonsoir. Pese lambala moko toleka. Ah bon? Oui, aza mutu akivu. Papa na azaka docteur awa na Europe awa. Ye avandaka na États-Unis. Abelaka liboma. Avandaka na États-Unis na Caroline du Nord, na Raleigh. Abelaka liboma. Ata mayele nde bozomona ebongo donc papa na mwa mutu asalaka ebongo. Asalaka eleni. Papa n'a médecin. Donc, à mon côté, à mon kivu. Voilà. Il y a une formation à peu ça. Donc, ben à mon côté. Ben nyamala pour mon. Ok. Merci, papa Mato. Mais sikoyo okokolo banini par rapport ya comportement ya Jonas. Baje wana oya salaka ya salite. Natalaki émission na ye na ndenge balobimisi bafusa kala wana ntango mami ayaka likala wana oyo mari bongola motwa oyo asalaka wana na mama Charlotte Chichombe donc abimisa mosu mikolo oyo profesa ebimile teleka moko esika azoba makambo kokontre kocola kosala boye na ye après so bakenga na sa frère chinois le chinois alobaka bongo te bon asepelaki nango te bon atoka moto mbete nazambaki nanga kaka ye donc ndenge comme ye mpe alobi te bato mpenza balindisi Karine mpenza bato oyo asalelaka marketing nayebi soko bandana ngai asalaka moto asalelaka marketing nayebi te asalelaka nani marketing nayebi te mais siko ide nanga kokenda ya motu moko me ntango sope motu wana amosa ide eza nango ye te nayebi mpe te parce que ye moto akuti akomeli peut-être bana bien parce que ye moto aza kosala nini marketing ya motu wana kosala bapublicité kosongisa bato babiloko lelo babiloko ngo sikoyo bato balata yango te donc juste ala na comprendre te azo koavise nani nayebi te bon sikoyo yo ndenge oza wana
Donc ozoko confirmer biso que muto Jonas ndenge ezala wana ezala nango bien te. Donc ba baby sai na papa na ye. Te nano loba te. Ah, merci beaucoup. Donc au moins ici donc sikoyo ndenge munoko Jonas ezalaka na ba défaut wana donc c'est que yozo ko confirmer yango omona munoko ndenge ya na défaut si na monaka omonaka te mbebo na ye bona eza rouge oyebi ke Kongo kobonga te oyebi ke ndenge ngai namonelaka munoko ya Jonas ndenge ezalaka na munoko ya fiyo mususu Demer Nyangi zela nanu zela omoni ndenge tomonaka munoko ya Jonas ndenge elaka mbebo rouge boye ndenge aliaka munoko boye na munoko ya Demer Nyangi po Demer Nyangi mpe soki papa na ye professeur donc bango nyonso donc babebisa bango a partir kaka ya munoko. Mais c'est vrai parce que Demer Nyangi pe papa na ye papa n'est pas professeur ba baby ça kaka paradis à minoko. Mais bato ba kobomisa ba mama aza ye moko te na papa ya Demer Nyangi. Donc siko munoko kaka donc munoko kaka mutetikala na défaut toloba bongo te po toyebi ke soki mutu babebisi ye na ndenge ya kisi quand même physiquement ba défaut etikalaka kasi yango te mama na ngai bafanatike nde ya Karine Mokonzi nde emona komprenaka bango te omoni te ke yo mutu ye kobimisa siko ba vérité po omoni bato nyonso tu oyo babebisaka bango na ndenge ya kisi physiquement ba défaut etikalaka na nzoto yango wana nga naza si talaka munoko ya Jonas ndenge ezalaka wana ndenge aza wana azokomérite te asalaka ba émission bango na ba Demer Nyangi parce que ba défaut wana omoni mpona kozala chroniqueur to journal même ngai mpe naza na ba défaut yango nomona keno nakoma na ngai homme invisible na boyi na ya kobebisa éthique déontologie non mama ko encourager les mal teko ko encourager les mal teko te oyebi ke munoko oyebi ke non mama nga naza d'accord na yo te oyebi munoko ya Jonas ndenge faire souffraka bafanatike mosusu ya Karine Mokonzi même pas bafanatike ya Karine Mokonzi même non même pe bafanatike ya Kofi Olomide basepelaka na ye te munoko ne wana dérangeaka fort même bafanatike ya faire rigola bon sikoyo problème ezali te tozwi ba information wana nyonso sikoyo réagir par rapport ya bandeko na biso ya bakongo lokola ba Marie Laure Mwaka na bazoro mabiala okoki koloba nini mpona bandeko wana na nani na Glody dia suka mwasi ya zela yo poza pressé zela nano na silicité zela nano na silicité zela nano na silicité
azolobela kutu yango te me kaka likaba Karine me mpo Karine aza star na bango takotela bango nini bavi yango wana pourkui motema mabe ntina niveau oyo epuis namonaki biso moko akomaki oyo troisième soin donc ekozala te na quatrième soin ti quatrième soin bamari mbongola baza na kati kuna bapamele shekola bana kati oni juvenal kibala epama te odona esprit ya bien franchement motema mabe so eleki nzambe akofuta yo te babi juvenal kibala mokolo mosusu ntango asalisaka mari mbongola émission nalandaka mwana oyo na baron alobaka juvenal yo kutu oza moto nao koloba na ngai te parce que olinga kokufa na opération basengaka basala opération ozaka ta na un likuta te oza te oza mpe oza lukata te même place osalaka bapetrota eloko te tokutanaka noso na gare du nord so na gare du nord bigare mine oyebisanaka ndenge naza boye bali basalaka opération me naza ta na un likuta te place nasalaka kutu bapesaka eloko te kape moto akopesaka donc aza te Karine aza numéro na ya numéro ya kabananga okosha alobi na so abenga kabananga okosha ndenge abengaka kabananga okosha atinda so 6200 euros comme ça yango basalaka nani juvenile opération ezako remarque Karine acte nasala ye te mama todo mama loba nonalaka mabe totaka bolango te ok omoni makambo nani jien ifonga aza koloba sikoyo napesi jien ifonga raison ngana mozala omoneka ndeti avantirier parce que jien ifonga aza koloba mpe ntango aza lishante kuna bikarine ndenge aza motema malamu aza motema monene akaba alingi baninga mpe baninga wana balingi ye te bakopoisonne kaka baninga wana sans contre kobana ekili wana bakopoisonne alobako adirect boye totalango wana ye azalakisa sa abi masexe ozotala na kabona na bato nyonso oza na bango balingi yo te baolanda na intere na etoile no oza nango yango bazolanda yo kaka bawana bakokwema kate bakopoisonne yo oyebika nde kare nazalaka pesi oyo yo mpe odekole ntanga talaka moto landaka na bakishasa oyeba pesi yo mpe odekone falo mbenga ata na privé olobalobango andeleki boye ok sakoliba nde makambo solo lelo nani bakoma banguna na ye kaka bato bazalaka na ye ensemble bafana mpe bakoma banguna na ye ebe lelo soki azalaki na kishasa peut-être te baboma na bango mpe ye apart mekoki mwana tolongole na les restes bango na basi babalokeli na bango ye ebongo Yvette Kalombo ebongo Yvette Kalombo voilà Yvette Kalombo pa motema malamu no bango na lekecho longo na lo bango mibale longo na bango mibale vraiment bango mibale longo na bango sikoyo yo lobi ni toyamba ndeko mosusu bongo soko okota po okota preti tozwa ndeko mosusu abengi sikoyo benga lisusu ere moko no koyamba yo bongisa lisusu makanisi mosusu oyo etikale nazwa ndeko mosusu abengi bozela lelo mafona tikela bato tamba se déchaîner bozela bandeko bozala calme oui allo ndeko ozosekisaka moye te Jonas na papa bato moto moko ti ah bon zela allo Jonas na papa batondo ozaka moto moko explike bafanatike ya Karine Mokonzi bazoyoka yo ozosekisaka moye te bango bayebaka te bandakala Jonas ye wana kaka papa batondo bazoyoka yo to moto wana o baluka yo o papa bo meza yo te nalandaka emission tro
Jonas ezaka yo. Papa Matondo ezaka yo. Expliquez pas fanatique. Vous avez un double face. Et là, on dit qu'ils ont prouvé que Ngai Jonas Ngai. Mais ça, yo kaka. Mais yo lobby ezali Ngai, si il faut prouver yango. C'est que yo yebinga. Yango na tuni yo boye, c'est que yo yebinga pa lobi mbebo na ngai ekokai na mbebo Jonas. Kasi l'air nazotala na télé, l'air yozoloba na mbebo na yo na yo anyaki. En tout cas, Papa Jonas, Papa Matondo, yo besoin de suka. Oh. Mutango pa éviter azotonga yo, tokane yemo okolo makamu. Oh, ya solo wana. Ya solo. Ah. Continue, bazo yoga yo. Na émission no mingi. En tout cas, yo za suka. Ya solo. Vraiment. Yo pendako. Oza no fan ya Karine numéro 1. Ngabe na sepelaka na mwa mwasi na trop ya Karine. Nasepelaka ne makasi. Makasi. Donc nde namonaka donc bazokompatre bazokokisa ye mais azolonga kaka. Makambo nyonso te ezoleka no nzambe asunge kaka. Mwasi anatandela akoma te. Sikoyo yo lobi ke olingaka Karine Mokonzi. Est-ce otie nanu loba? Kolinga te ya kolinga neti yo mwasi beni. Mais nasepelaka mingi na makambo na ye. Te yango na lobi. Sikoyo yo sikoyo esi oyoki déjà lisolo ya caisse noire. Nayoki yango te, nayoki yango soki esoutien ezali. Toluka moyen ya soutenir ye. Si kasi ti sikoyo mère Facho de Nantes azokozela yo kende kotika 50 €. Bon, ndenge kaka lobi sikoyo yo kende kotika nono 50 € ti. Na forcer yo te volonté na yo mais na lobi soko zali nango. Ndenge lobi ko sepelaka na. Makasi. Mama YouTube. Mama Karine. Mokonzi. Mais makambo ya libala leo yo susu donc naza na commentaire te mais na pesika na nzambe. Merci. Semaine toza solution ya malamu. Merci. Sikoyo tozongela na masolo ya Jonas. Siko ndenge omonaka masolo ya Jonas wana. Olobi nini olobi nini par rapport ya information touti kozwa ke masolo ya Jonas mutu esalaka te. Jonas na Papa Matondo azaka mutu moko. Te problème ezali te bato bacomprendre ya onanga na lobi information oyo touti kozwa ndenge ndeko na biso mwasi oyo intervenir liboso na yo alobi ke papa na ye atanga mingi na États-Unis. Jonas abela liboma a partir ya États-Unis mutu na ye esalaka te. Donc yo koloba nini? Te ya Jonas. Te problème eza te sikoyo tosala boye tolobela sikoyo Jonas wana oyo asalaka bayemi Jonas ya Papa Matondo te sikoyo tolobela masolo ya Jonas ya chaîne na ye wana mosusu. Donc ndenge abela liboma ndenge bauti ko informer biso ndenge asalaka musala na ye ndenge omonelaka aspect physique na ye okoki ko juger ndenge nini. Est-ce que azali na retard à croissance makambo asalaka yebaka te ou bien comment? Yo koki koloba nini par rapport à nyonso wana? Nayoki surtout moi mwasi alobi bon. Si ya mutu soki mutu apelaki ngai nakoki kojuge yango te. Na sens moko ya mabe kwa maladi ezwaka mutu nyonso.
lelo tokoseka moto anabelaki moto azalaki bomesuka na biso toyebi na nango te. Donc mpona malade en tout cas nalingaka te kushe mpona nga moko nazali awa nabeli moye te nabelaki AVC makambo mwa mingi nakojuge donc moninga te baza na maladi elo kaka donc ngai nazoloba kaka bike sante ya motu baneglijaka yango te. soki ezalaki yo okomi bien en tout cas eza malamu tala mpe biso ozosala mokili mobimba yebi yo soki ezali yo siki eza malamu. Bon yango wana ngai nalobi boye ndeko na ngai nazokoloba par rapport ke ya beli abeli liboma tout ça problème ezali te maladi basekaka nango motu te mais par rapport ya comportement yo moto ya maladi motu esalaka te mais ozokokende kosalela ndeko na biso ya mwasi Karine Mokonzi bakampagne ya déstabilisation mpona kodiminue ye mpona kominimize ye koloba badi n'importe quoi par rapport à ça yo okoki koloba nini? na émission na yo omoni na bandi kolando banda lelo banda kala oyebi banda nani mère supérieure mère invisible azalaka obanda lelo te banda kala na émission na yo mère invisible ana atika meyi oza kaka ata bami ya tembo wana ata na moi nayokaki ndenge bozoloba masolo ya bami ya tembo wana balinga baya nayebi yango no makasi te me banda lelo to bandi banda kala yo oza fanatike ya Karine numéro 1 ata ye moko osala nde okota galeri otribe mamuke mume oza kaka fanatike ya Karine Mokonzi. Donc voilà commentaire no yango wana tomoni namoni ndeti tosuki wana alors tozwa mpe bandeko mosusu baréagir. Ok, ça va. En tout cas, on passe sur les malades. Merci na yo pe na sepeli na réaction na yo. Donc nzamba pambola yo. Ok. Merci. Ciao. Voilà. Ndeko na biso a réagir na zo appel lisusu ndeko mosusu. Bongo tokita na papa comité. Avant papa comité na zuna ndeko na biso oya mwasi. Malamu ndeko na ngai boni yo nayebi kobengaki na moi siko lisusu bengi okoki koloba nini par rapport à masolo ya Jonas na bandeko mosusu bazo kobundisa Karine Mokonzi. Oui papa matondo nalina lobaka Marie-Laure Mawe. Oh Marie-Laure Mawe. Oh dans lokoso ba vie oh là là. Makambo gloire ezopeso ba vite oh ngoya oh kombo Karine topata mbongo oh lokoso no mabe oh Marie-Laure lokoso no mabe masola Jonas Mawe ozolela oh Karine quitte internet oh là là ozozela comme ezana moment te la baronne, s'il te plaît, libérer YouTube, libérer Internet, maman. Au Kanya, makasi boy. Oh là là. Talara bazo sa nyoso mezo kokate. Vraiment. Baza na mayela bomoto te. Bazo kanisa bazo linga bati bakitisa Karine na se me baoye bateke bazo fula yeli susu bien. Oh. Mayele Moukier, Marie-Laure Loko, Leki Makasi, Yazomona ba 2500 en ligne, Azo Kokate. Donc, Azo Kokate tous les jours émission, épisode 1, épisode 2, épisode 3, on Kendenama ata 10, et l'oban la parole. Marie-Laure Maou, Marie-Laure Ozano, Kosomoko. Marie-Laure, Marie-Laure, pourquoi on a ma gloria te? Parce qu'il y a que ma gloria est bon à ma longue. Est-ce que. On comprend, Marie-Laure, on comprend, papa matondo. Bali papa est un bon, on a mikolo, papa chez la qui. Ouais. Est-ce que. Oh, on a repé sa Karine 10
Est-ce que na botu no question moko? Oui. Est-ce que makambo ba nyangala kata wana bazoro sala? Est-ce que ezali kaka pona business pona mbongo ou bien kimutema mabe pe ezali na kati? Non, eza nyonso esangani na kati, eza na pona business. Po mbongo ekota. Donc nyonso eza pona business. De un nano bamekaki nano Karine atika internet basalaki tout basali ba réunion na bango comme quoi to bandolobele te. Bamoni ke esimbi te, sikoyo bakomi kobeta ba crise pona ba déstabiliser. Mais tellement bazoba bamoni tant bakomi kobeta ba crise ba vie ekomi okota ebele mbongo ezokota. Ya mwana ekangi bango na piège na bango bakokoka kotika te. Bazomona ba somme fin du mois bokolia la bokolia makasi bobanga te bokosana ofuta Karine baimpote bokosana te naza mpe lisusu na question mosusu. Oui. Sikoyo ndenge oyo elobi bongo, mais pourquoi babiloko yango bato basala yango kaka bandeko na biso ya bakongo, bato bikolo mosusu basalaka yango te? Nayebi te, on dirait pe bakongo pe kindokeleki trop nayebi te parce que wana sikoyo kote wana olobi mwa mabe, mais problème eza te okoki ko retirer liloba wana nga na koki koloba boye kindoki eza nango partout. Ok, problème ezali te, mais eloko nga nalingi koloba boye na sens ke po makambo yango nyonso tu ya mabe bato basala yango kaka la plupart ezali bandeko na biso wana ya bakongo, ezali groupe ya bakongo, ezali si ba Marie-Laure bazoro mabiala tout ça banini bato bakreaka ba désordre na ba réseaux sociaux. Ezaka ba ponga mo pe mukongo mundibu 100%. Alors yango wana nalingi koloba si te nga nazokoloba boye si yango wana nga nazokoloba boye parce que kaka bandeko na biso wana bachroniqueur wana ya basi na oyo ya bakongo batelemela mpe ndeko na bango fe rigola kaka bongo fe rigola mokongo ndeko na bango tala ndenge bafaire souffrir ye pendant 5 ans. Donc soki biso te biso ba oyo ba papa matondo na mère invisible ntango azalaki kosalela Karine Mokonzi mosala kwa soki ezalaki biso te mbele fe rigola alinga kozala ya kozinda ndele lelo oyo kombo ebunga mais tozalaki wana mpona kosoutenir fe rigola na moma wana ntango Karine Mokonzi voilà yango wana yo si Glodili ya suka voilà na na après internet mais pour le moment eza na maboko na ok kolela te ça va Karine tika na internet nano pour le moment te masola journal tika ango sikote tika osala semblant ebi très bien que Karine a okoti lombongo tika semblant Marie-Laure akangami na mutambwe Marie-Laure Marie-Laure mawe usali temps ebele olobela esu Karine te mais bafie itaki oh là là mais ndeko nanga mais information oyo touti kozwa sikoyo ke balobi ke masolo ya Jonas abelaki liboma donc omoni monoko ne wana ndenge ezalaka na défaut omonaka soki osala baémission ndenge asimbaka monoko na ye ezali suite Jonas déjà un moment donné babaki azalaka ndoki mwasi na ye balukaka un moment donné mwasi na ye asengaka la Chine pardon ataka na se mpona vie na ye ekoma ekobima libanda si avant balobaki soi-disant maman je crois ezalaki maman Anna maman oui ye moto adevoilaki yango abaki avandaka soki aza considéré comme fou si si
donc abela abandaki kovanda na États-Unis liboso donc ayaki nde koya awa mpo na États-Unis kuna bon en fait nayebi baraison oyo epusaki ye te oyo esalaki te ke aya kovanda na Londres awa donc voilà papa na ye grand professeur bakabwana comportement ezalaki mabe soit disant bakangaki abandaki kosala mwana mabe nayebi selon ndenge toyokaki kwa epa mama Ana donc voilà donc amonaki bamasolo ne koma ekobima yango wana atiaki na se voilà omoni oyo nde tobengaka bapita fal donc c'est-à-dire que non donc ndenge bainformation ebimaki mwana ne wana ya mwasi kwa donc ya bandaki kosakana na sexe na ye donc olia sakana na sexe ya mwasi na ye me ya komaki kosakana na sexe ya mwana na ye omoni soki osokola mwana ti sikoyo ka nde batiaka babana na babassin ti ye sikoyo banda kozwa meme ba 2 heures du temps donc omona azokosimba sexe ya mwana ne seri wana azalaki so na age ya 2 ans ya mwana na ye donc sikoyo azokosimba sexe ya mwana ne surtout kinchodia wana ozoyeba kinchodia wana oyo basi bazalaka nango ti sikoyo ya mwana maloba donc tala masolo ezali oh sikoyo angai papa Matondo et puis sikoyo seloka information te zela tosisa na masolo ya Kinchodia wana yango nde mteza capital nazalaki te na bavraimen nazalaki te nayebi te mais ntango masola Jonas ayokaki yango abangaki oui ntango ayokaki lisolo wana ebimaki abangaki parce que balukaki mwasi na ye alobaki verité nyonso pourquoi bakabwana tout ça donc voilà mais lero alobaki yango mais ndenge nayokaki keno nini parce que ndenge azali wana baza na problème na mbile masolo ya Jonas parce que mama kikokende kosimba osi okende kosimba Kinchodia ya mwana 2 ans mama aïe en tout cas vraiment masolo ya Jonas te babaki pare munoko mepesaka solo oh munoko wana sikoyo wana sikoyo ezalaki défaut te omoni mpo babi ke no liboma wana ezali papa ne mutu asala ye ndenge wana omoni mutu nyonso so basali ye mabe physiquement il faut défaut moko boye etikana na nzoto olie sikoyo défaut eye ata na kote mosusu ata na motu ya ye sikoyo défaut wana sikoyo eya a partir ya munoko donc yango nomoni soko osala baémission asimbaka bagenre munoko banini omoni te kutu mbebo na ye wana ndenge ekoma rouge mbebo omoni mbebo omoni te ndenge aliaka soko osala baémission ndenge aliaka mbebo bagenre moko ndenge wana protege yango na loboko baloba ndeni oza na problème na libumu en fait niveau ya libumu bacolonne quoi donc c'est-à-dire toxique sikoyo ekekangama na niveau ya colonne il faut sikoyo osala nettoyage salité wana soki ebimi tusa banini baacide reflex ezongaka et parce que acide evandaka ti omoni soki acide sikoyo biloko oyo toliaka soki ezali na acide mingi sikoyo ntango eke kovanda na niveau ya estomac omoni sikoyo soki okevanda na mbeto kovanda na position ya kozala tout droit te acide wana ntango ezokozonga sikoyo apartir ya munoko etumbaka sikoyo na bagorge wana donc esalaka bien te ekomisaka meme mpema mokuse
donc biloko moko ya ndenge wana bosala mituna bino bosala bino mosala punda kofinga Karine biso bachinois bosala biso ezaka tolukela Karine na biso solution akoma esika na ye moko ya kimia avandaka libala upa biso toyebaka Karine na libala te biso tolingela Karine te mpo na libala ye moko aloba abandane kozela libala te ye pose ye ba prière mais à YouTube na ye ba buzz na ye donc voilà pour le moment vous supporter na nous buzz oyo donc Karine Mokonzi Mikolo akangi internet Karine tala héritier lobi désolé libérer internet alobi penta désolé na nyonso désolé pour tout tala kaka héritier bimisi nzembo donc tala mikolo kaka olie basala promotion nzembo mais bamoni promotion ezokota bavue te talaka yoka mokonzi ya YouTube donc héritier 5 alobi penta désolé pour tout libérer YouTube basala promotion mama yo namoni yo ondiri ozokobanga kolobela problème ya Kintsogia ya mwana Jonas ndenge bandaki kosimbasimba yango beta nanu sete na problème wana ko mais sikoyo soko boyi kolobela yango me bato bakoyeba ndenge nini ke Jonas azalaka motema mabe po tosali émission oyo mpona to expose motu ayebi déjà dossier wana alinga te batouche point soko touche ka point omona yo osala émission oloba na bino yalingaka Karine mingi donc voilà donc bobanga na bino te so bolingi botouche Jonas botouche kaka point wana si yango wana te point wana nde moto eza point moko sensible parce que non mama na comprendre na nga ndenge olobi mais il faut tolobela yango parce que eza normal te parce que ndeko na biso ya mwasi autaki koleka wa aconfirme ke masolo ya Jonas ke no mutu na ye esalaka te abela liboma moto asala ye abela liboma ezali papa na ye alors faut tobeta sete na problème wana parce que ezali risque na kati ya société le fait que ya kosimba yango donc possibilité ezali wana un jour aya kosala mwana ne moko oyo aboti aventure parce que kosuka na kosimba yango te ozo comprendre kosimba wana d'abord ezali mabe alors mpona to prévenir eloko wana esalama te il faut tobeta sete na problème yango mbele ekomela Jonas donc à partir de ça olinga su kosala babuzoba te aluka mosala mutu aosala ndenge nini soki nano azwi mokanda te bolingi bosala noir bino bakongole boyebi te ke mosala ya internet yango nde moto efutaka mieux alors maser wana kutu kolanda no kutu bacommentaire wana te les chiens aboient la caravane passe tolobela bango boyebi pourquoi bazobundisa Karine bino bota bacommentaire ana Karine luka mosala okende osala boyebi pourquoi babundisa Karine parce que bayebi internet moto ekotaka mbongo donc voilà mikolo yo génération mikolo yo eza internet nde moto ezopesa mosala internet nde moto ezopesa makambo na internet okoganye même ba 10 000 par mois mpona baoyo bakotaka bavue ebele ozo comprendre na bapub tout ça donc moto mpe azokende azolamuka na ntongo bazofuta ye soki 1500 na fin du mois donc eza eloko te pourquoi bato nyonso wana balingaka bafula bachaîne na bango parce que bayebi ke internet nde eza makambo alors botika na okosa na ano parce que kende oluka mosala la plupart na bino mpe so bapesi bino bapage wana Karine wana bachaîne youtube bokosepela bobanda olamuka eso ba 5 heures du matin teli mpona okende osala boyoki nga donc voilà merci ndeko na ngai bon tozwa bandeko mosusu yo opema nanu peut-être okozonga no lisusu après. Ok, d'accord. Héritier, désolé. Ayoki place azali. Makatana bayoki. Ok, bye bye. Bye bye. Ndeko nanga kati.
siko tozwa ndeko mosusu nasukaki na nani na ndeko na biso ndeko nini mtabengi tozwa nano vrai fanatique tozwa nano vrai fanatique ya ndeko na biso Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ma sœur. Ozo kanga bien parce que nous avons utilisé le micro pour m'entendre. Si, ba fanatique bazo yoga yo. Ok, nalinga ki na pesa batutu bazo landa émission na yo bambo tebele et na souhaité bango ba bon dimanche. Donc, nalingi na rejoindre la sœur auto passé tout à l'heure là, oya lobi makamu tout à fait. Kalate o auto le kalikoso na ngai. Nalinga na compléter ce qu'elle vient de dire. Nalinga na lobaki basalaki ba réunion. C'était nasi vers fin 2018 début 2019 basalaki ba réunion balobaki ke bakolobela lisusu kombo ya Karine te. Na ba titre na bango bakotia lisusu kombo ya Karine te. Alors baye ko se rendre compte que kombo ya Karine de makambo d'autre part to koloba makambo babimisaki esala biso pasi biso atolinga Karine. Mais d'autre côté basali bien pour babakisi bon bien que Karine azala déjà toujours en ligne babakisi lisusu moi peve moko boye kwa biso bakongo babakisi peve lisusu na kombo ya Karine siko seki ezosala pasi na esengo ezali héritier ntango abimisaki album na ye Karine aprovenaki bango abisoki bokobimisa bobimisa sikoyo pas après donc ezalaki une forme ya prophétie siko na miniti oyo na ye nani likelele miniti oyo kasi azali alobi me moi so foto toyebi nde tokosala te mpo baleki bakanisi bapiége ye oke base piége bango moko na baalbum na bango banzembo nango na miniti oyo actualité c'est Karine makambo ya que son âme repose en paix maman na mopao auta okufa donc eleki kaka suwa bala silence Karine héritier abimisi banzembo na ye désolé quoi que c'est nini elali Karine pour le moment tokolobela Karine donc Karine aza na ti na 2050 oyo basalaki baréunion bakanisaki que peut-être so basali Karine boye na bandeko wana o mobali soki nani place azali na baser na ye na banani bientôt nzamba osunga aomona pena mama na stading lisusu ya kitoko ya Karine donc tozala tosunga ye tokolashe te tosunga parce que aza ndeko na so toadopta ye aza ndeko na biso donc basangana baya liso ebele donc on est là pour Karine to porter main forte pour la Karine tout ça c'est vraiment ma fille gâtée surtout et là on est dans coopéta moi c'était mukie tout ça c'est ma fille gâtée parce que c'est to fingi biso stocké na ramoko to fille gâtée tout le ba o eza vrai net ndeko Jonas mais papa m'a donné moi en parenthèse il faut le bagin de mo pour ya le baramla ndeki na mo le bin de mo pour ya le baramla de le balexia qui est moi en parenthèse oh pas biso auto biso ça c'est moi ja na condamné ote na condamné ote nga pe na ko bandela ngote parce que dibate na monoko donc pour dire que nous sommes là pour Karine o bazo leka ba ofinga ba continuer ofinga sous bien ofinga sous bien c'est projet na boka teke ndeza boye ba chinois bana mamba ba moto te ba obaye Karine ba aussi au contraire ba bakisi sous bolingo to ligner les sous fois donc elle est là pour nous notre sœur pour continuer toujours concentré sangana ensemble pour m'attendre le bas tozana pour Nadino tozolanda Dino tozana surtout pour Karine donc la PC bonsoir et bonne émission tous ensemble kokata tezela allo oui ma sœur omoni biti ya émission na biso ona wabini ni sanga ya bandoki batelemeli Karine Mokonzi alors keba mwa makelele retour moko boye ezokozongelanga mwane yebisa ye oncle Matonda aza en ligne oncle Matonda est en ligne soit calme Carla voilà Carla ndoyi ya mama Carla Luzolo vraiment oui bon nga nalingi koloba boye mpo eza kofinga te ndeko na ngai ya mwasi kofinga toyebi ndenge kofinga ezalaka tozo koloba nde pardon
guerre kopimisa ngo c'est pas guerre c'est combat kopimisa ngo lukata terme moko kopimisa ngo ndo bimisio na soto ba Congo to ebiango bon sikoyo na utiliser sikoyo terme moko ya ba intellectuel po sepelisa yo po yo faut réagir na dossier wana et ça va et tout ça moi façon moko boya parce que kopimisa ngo c'est pas